d'entreprise le plus puissant de la RDC et le partenaire qualifié pour tous les acteurs économiques ambitieux. Pageclair.com offre un pack complet de services pour seulement $50 le mois, comprenant un mini site web, une campagne SMS mailing, une campagne d'e-mailing, un espace de publicité sur un site visité par 80 000 personnes par mois, bilingue, facile, rapide, complet. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.pageclair.com/fac. 081 999 11 22. 081 999 11 22. Seigneur, fais avec moi de grandes choses, afin que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia! Amen, Église. Amen. Prophète à Pambola. Samba prophète Gauthier à Pambola yo. Vraiment Pambola bondama. Wana tozo tika la hotel malikolo. Tolingi to tele misamutu na nzambe. Moyema kamba boy. Okuta na ngoli banda te. Kaka na kate église. Siko tolingi to tele misa. Muto sola kana nzambe. Nzamba pakola mafuta. Nzamba solo bela na minute. Na ozo telema. Prophète Gauthier. Ozo betela nzambe. Maman, ça va coûter quoi? Que donc qui est? Et ça va te savoir où est donc qui? Odala, Odala. Tu t'es de quoi venir de voir ici là? Tu sais comment? La famille là, il est nouvelle ici. Il est nouvelle. Il vient d'arriver. Donc il est l'utilisation est en train de passer là-bas. Il est mort. Tu es toujours comme ça. Je vais parler ça au patron. Oh. Mais comment? Tu as vu quoi? Ah. C'est ça, Ninango. Pour nous dire, mais il y a moi, il est un nika. Un nika, c'est un homme qui n'a pas payé. Il y a un logo, il nous trouve sur son papa. Il est songi. Oh, il est beau, il est
Il est mon père, il peut tout. Et puis tu l'appelles par Jojo, c'est ton père tout là. Papa, Mimi, toi tu es nouvelle ici. Tu ne peux pas faire cela, madame. Non, madame, c'est pas bon. Avec le pluie là, tu ne peux pas être là. Peuple de Dieu, cette parole est vivante et opérante. Amen. Il est écrit, la louange et l'adoration brisent les chaînes. Et comment loyembo ya kwadore nzambe pe kokumisa ya mwebuka kabashe. Pendant que vous étiez en train de prier, de louer, d'acclamer, de glorifier le Seigneur, j'ai vu le ciel s'ouvrir sur vous. Oh, merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Mamindondo, 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 Dieu te visite en ce moment. Reçois sa gloire. Je vois 2 passeports dans lesquels il y a des visas. Amen. Dans ce monde, il y a un visa, un passeport. Amen. Nzamba lobi kangama na mama oselo makambo ya minene. Na omona likolo ya elongi ya papa bazokoma promotion. Nzamba bazo visiter biso nyonso. Tofungula mitema. Sor merci, se réduise pour le calicot boso. Croyez. Recevez la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous avez comme des grandes filles? Aïzanda kwa mindondo. Nous ne faisons pas raisonner vie na yo. Boko banda fanda kana sima na ete. Yazana bana na ye na mobali na ye. Il faut luka osala pe vie na yo libanda. Ngana longwa epa ya mindondo. Nazo vivre te non. Vi ko talaka esika moko te. Kolinga te koza limité na simaka ya mutu. Mutu peso valeur ndenge nini. Soko zepa na omo côté. Do yongi ofandaka awa olamuki na tongo moni ndenge mindondo lamuki na mobile na ndenge azoke musala na bana ndenge bazoke classe do yo o surveiller bango eza sens yaya bomi nzoto apesi biso oyo nyonso to oyo yako kopesa baleki na ye na mobile na ye wana atangisi biso tito sisi ba classe to komibo ya yo ka sonité ke bobi ma n'importe moko alamuki akuto fa na salon opesi bonjour donc si bonsoir ya alamuki atiki okawana yaya usa mkoloko Moko nini ba olia pe oya yo. Non. C'est mec qui m'a ça si yemo ko nga za famille te. Ada ba ndeko na epete. Est-ce que des jours mona ndeko na moko ya ofanda na katanda ko. Yaya. Swenga na lobi na ote. Mutu mso loba no aozala te. Ozela c'est mec qui m'a ça afandisa yo. To ya mindondo afandisa yo alobelo bongo ba mama be ya. Tantine na ngai. Au moins to fungoli Bible. Bible zo ebisa biso chaque chose à son temps. Le quoi tant nzambe na comité ngana ko forcer te na ozela tant ya nzambe yo bima na ndako parce que tant na ekoko bima ngana on forcer poani na boniko tani na wanza mngolo ngale na bima e awezaki ni na fandi nzamba bima ngai bisinga ti de bima tunga mo na fanda ki conscience na ngai ya reprocher ngaki na ko mukolo
il faut nakena vivre vie na nga libanda nakoma libre kasi yango wana tozoloba temps ya nzambe nde esalaki nzambe abimaka boye talobaka na mutu wana nzambe akala banda obimela bato ya lelo abimaka te wana nzambe akala no boniko otikela mpe okosela nzambe bato makambo yo grande fille boye ozofifre kaka nsima yaya na yo apres ozoloba ota ya nzambe te ya nzambe par rapport à nini semeki Bonjour. bonjour Bayebisinga te kozali awa nga atunaki bayebisinga ozolata naza kolata je sors maintenant taja manger non non ben oliaka ti samedi bona problème awa oyebi semeki nayebi te makambo ya baeglise oyo ndenge bino bozozela yango oyebi on sent que un congolais aza moto akolakisa eloko te congolais soki olakisa eloko eza koya kozwa yango asali fois 3 fois 4 kolo nango abandaki bulu wana atikali na nsima congolais sa alengeli déjà nzoto na yo moko je ne sais pas boza ndenge nini semeki boza ndenge nini mpo na biloko ya kolia tu dis que nakosilisa nanu une semaine mobima nakolia te nzambe alobi est ce qu'il est descendu il est venu on ne sait pas sambela na yo oui mais liaka Jésus seul oyo asali 40 jours jour et nuit Jésus seul le reste totikali badi efo eliamaka eza bamosusu ayebisi yo ayebisi no jeune mais so abaluki na nsima akangi ntinga tout ntinga kaya asilisi ayebo azobeta mbunda molobi kaka oyo nzambe saint esprit azosala mbunda mais so abaluki na nsima pa yakawa yo kwanga ntolola tuta ya kotuta yaya yoka de courage wa batema bazwaka kotema liboso ya bato azoteya o campagne o 20 jours balia te donc yo azolia na ye yo ozokangele jeune okoloka te yoka neti bapasi batelema wana courage wana to bazwaka mpona oteya bato ezaka ya nzala alie te azala courage makasi bongo ozobeta tembe na mama nzambe ko ya mindondo nabeti tembe te jela oyo papa oyo elangaki se stoma wana mpo nalali te ya mindondo yo mpe kaka koraisonne nayebisa ko déjà tika baraisonnement wana eza mabe oza déjà na mobali na yo oza na bana oza na ndako oraisonnaka nini yaya semeki na ngai tika komona pasi oyo ya azoloba oyo eza makambo kokanisa te estoma wana eza jeune awa jeune comme soki moto alie lipa jour ya liboso deuxième jour amoni midiki eza te nasali jeune moto amoni kaka alie kwanga mikolo yango loso eza te mpo na kanda na koti jeune ya 20 jours ezali ya 30 jours ezali me nga nakozwa décision semeki soki nasiliki nakosala inane sans kopesa mbongo kolia lisusu ti ekozala te loso eza te fufu eza te ale pa ou bien nakende na hôtel de ville mon frère Kimbuta boni c'est mon cousin Kimbuta yango c'est mon cousin alors sala lettre jeune collectif bati nyonso bazo jeune mingi mais na bandako mobali apesa mbongo lisusu te c'est tout dikamba jeune eza na makamba kolia nini wana eza nzambe mais tu dois manger mais pour vous soki biloko kolia ezali bosali jeune mais oyo bazoluka biloko kolia so bazwi te bazosala jeune forcé mais bazwa fufu oyebi bino nzambe nano akiti bomosaka na mama nzambe ekomika momokene osala jeune ti okauki okufi ocomprendre ke nzambe alobi dieu alobi ye moko soki yo obomi corps na yo ye akotika boma corps omona lifelo bomona monzambe te ce que je vous dis vous exagérez ma jeune papa mamni ozoloba wana makambo nzambe babetaka tembe te biloko wana nzambe abetaka bato babetaka tembe mais jeune yango wana ezobelisa yo te ngabatome bandai nga ava nasalaka na ngomba ava na matangoma nazalaki ja ya kobela kasi bongo kasi fo siko otika siko makambo bajeune yo oza nano na problème estoma ozwi lisusu ozolia lisusu te wana ozomiboma nzoto yo moko bakoni nani madame nayebi te tato so nasala ye nini mama na bani nakutanda bilamba na silisi jojo aye alobi mama tika basani ndongi eza moke nga nanikela yo papa kuna kote azalaki kuna azonika toilete ayeli ngai mpona nini napesi jojo basani asukula natika mama bani kuloba mpona nini opesi jojo misala mpona nini yokomusukula yango te nani aza impo mais alobi mabe te alobi mabe te boyokanga nani namoni kwa na lopango bokomi olekisa bokomi kodéborde balimite omoi jojo ndenge asa wana aza mopaya ye mpa na ngai baye na mobali ne mpa na ngai eza bana onga na mobali na ngai tosimbi bango na libala
boyoki alors na lingi désordre awa te il faut pas chérie une minute hein il faut pas considérer bango lokola bana onga na boti aza na droit ya kosala mosala te baza awa na ndako chérie une minute na expliquer na bango po baza kocomprendre te baza na ndako ti mokolo bakobima bakende kota na ndako na bango basosela motu abima na lingi désordre yo mosala no bandaka losalaka ti mama nasalaka na ngai nayebi eloko oyo ye azolukela nga makambo te mama Il n'était pas un poule, il a payé madame Jojo. Jojo, oza na droit ya kosala mosala te kende. Kendo pema. C'est comme ta novelas. Ta novelas. C'est comme cela. Tu travailles ton télé. Madame, tu es là. Soki na yoki makelele eh. Bobo salinga ite. Il me demande comment je suis malade. Na ebisi bino. Mama abandi pekisa ye mama ngana za impori yo mtu butanga. Oyebi bano ngana za na bango. Ah, tu es là. J'ai poussé là, j'ai accouché 8 enfants avec les 8 types. Il est 3, 4, 5, 8. Barebe. Toi-même tu es rebelle. Ngai. Tala rebelle. Je t'ai apporté 8 enfants. 8 enfants. Ah, quittez-moi là. Ce mec est tika. Pour ezali, zele sila, stoko yo sila. Ba gêner susu, ouais. Papa, fiancé ya nana za libanda. Aïe, azana fiancé. Ah, fiancé. Oh, yo. Azana na fiancé bien papa, c'est qu'on appelle copain de bana wa benga naka. Mais ya lobi bongo, c'est que yé moi mbala on t'a ebisi fiancé. Loko nini ko mama na so biso bongo ya so fiancé. Yo yeba te mobali nanga yeba te. Yo to kamwe ane peta. Wana ko benga bana kishasa bazana mayele tazo ko benga chéri fiancé. C'est bon. Batona njambe. Na sepeli, voilà, quelqu'un oyo azolanda habitude na ngai. Azolia na ye. Même quand il parle avec les gens, il mange. Donc avant de dormir, il mange. Na minuit à la 2h du matin, il va pas fumbo, akamate nama bazolia na ye. Voilà quelqu'un qui suit les habitudes de son papa, il faut aller. Ce n'est pas makamu ya jeune. C'est bon. Lobana ya siko to na masolo fa. Lobana ye akota siko akota. Papa tu solo na makamu. Tika akota. Tovanda na nono nano ebisanga toza na fiancé namona kayo musanto za ba jeune musanto za ba jeune musanto prière na prière mais yo ka fiancé bimi na pembeni. Oui, entrez monsieur. Bonjour. Prenez place. Merci. Papa o eza air bat bavanda na mandako na bango ta ko to lingi mwasi. Wa ko dikela ba kapo yebisanga teke. Doucement. Oui papa, vous avez fiancé ya nono? Oui papa, maman ebinga bien. Na yebi yo ndenge ni mona mobali. Na yebi okano na tsenga papa, nkala bombela ko kamte mbali nanga. Nono ebisika lobi mama garçon mo ka déranger ranga. Tozana totchana na mabonde totana ekolo nzamba kosunga mais ça na ba fiancé te pona yo pesa ngamba ka fiancé mama bosa ninga na bosa ni hotel na bi na kosa te na kosa te papa na bosa ni hotel na lobi kaka ke il fallait que ezala na niveau hotel papa yeba papa mbali na papa yeba likafuza la série et puis na lobi ekeni so yo lukanga e bana ndeni okota okobenga te kutokusola libanda. Mais non, nalingi mambo bata mati nalingi nakuta na papa comme ça na solola na ye et comme ma famille mabaye banga. En fait, na c'est pour le courage na yo. Kolinga mwasi, il y a un temps. Comme dit la Bible, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour jouer, un temps pour mourir aussi, pour jeter des cailloux. Aussi courage, tant au monde que tant au bosali, non à sengel na yo yango au luki to solo là. Na sepeli. Auparavant tu étais voleur. Non papa. Je m'explique. Moyibi ezaka moyibi ayiba kabila na ndako te. Moyibi ezali moto azosala likambo na ya kobatama nde moyibi. Dans le sens que tu vis avec nono en catimini. Oui, yango wana siko boy en catimini. Yango na tu étais voleur na l'air wana. Siko lingo za la sous voleur te, lingo finaliser makambo comme na temps réel, hein? Est-ce que ça t'on dit déjà? Na dia ki avana yawa parce que na boya ki na déranger bino ceux qui na yebo pesanga biloko. Na tondi déjà. Voilà, je comprends que tu es encore enfant. Pour comprendre la question d'angaté. Ce qui n'a tout ni otondi déjà, celui qui otondi, cela veut dire quoi? Moto oyo engagement ya mwasi, il faut amiko kisa. Atalake biloko nazo engagement na nazui na osala.
est ce que nasi nakokisi bakestion bakotuna nga na bakestion eza nini mpona ozwa mwasi. La femme égale l'argent. La femme égale l'argent. S'il n'y a pas l'argent, vous allez peine à moi citer. Ata lobi na yo, etenga na dingi bolingo, naza muta bolingo, naza muta bolingo. Souka muta bolingo, il faut liette. Mais coller c'est l'argent déjà. Il faut aller la bien. Déjà c'est l'argent. Cela veut dire, zala d'abord, moto yo asala ka mosala. Assurance première. Oui papa, na travaillaka naza joueur, na betaka na équipe moko ya munene ya mboka na biso awa. Mais à part ça, naza pe héritier. Quantième division? Naza na première division. À part ça, naza héritier, ba parents bakufa. Ngam na héritaka ba biloko nyonso wana to. Naza chenga. Voilà quoi. Oui papa, première division, bazo futa bino nante, ça je le sais. Nabi que déjà zobeta kuna na biango. Moi na grand frère nanga Zoro nabi. Nabi que ba pia bango prime, so ya cheba bi, chebi tamso moi 3000 francs, 2000 francs. Bon wana ako compte. Wana ko tumuta chebi ba pia 3000 francs. Mais yo kaka défenseur numéro 2. Vous combien? Non, naza héritier papa, naza héritier. Merci papa, mais wana bali na pusi bali na pembeni. Kozala héritier, c'est bon, ils allaient biloko oyo batika na ba parents. Mais ça biloko ba betela kapenda tolote à 100% parce que il y a la famille, ya parents, ba défunt o ezali otala to kota ba maman to papa ndenge zala kaka ne bongaka moto ye moko asala effort na ndenge na ye. Si na héritage ba kabola ki ba pesa ki on a pembeni, c'est bon. Ce qui ezali mosala moko ezali ke ebimisaka mbongo to ekotisaka mbongo ebimisi ekotisi pona problème yali ozwa mwana ayaza mwana na ngai na ndingi tango kozwa ye neba ke akolia malamu akolala malamu akolata malamu ezala problème moko teke yako papa tolali nzala, c'est ce que je ne veux pas. Problème nanga ezali kaka ke o supporter mwana nanga neba ke azali isika moko ya malamu yango balobaka ole otondi. Papa ya kolobana na kulisa na kamuti papa nanga yo kokanono. Non maman naza age na tala na on a dit que vous avez bien sobana mais age na yo papa nzoto na onde etai na yo sali nono so apoti wana moko sa fongwami yango defona benga kanono na ndako alinga koyate omoni tai na nga na age na nga na bali zalaka il faut kita age il faut que ça peut fort nzoto kita parce que est concordé mais naza pa nanga naza normal na vivaka vie oyo pas comme les autres na vivaka vie moko normal nononde aboyaka koya mais tai na nga na ballon peut-être naza ko mukolo na yo non yo sikoyo mutazo linga yo aye na voix normale aboki miyibi alinga fini o officialiser makam sikoyo yo ko kende pa na ozoboya nanda kukuna so benga na sukela ke bilamba na sela kina na pamsa nda kuna na sukola basani ba misele bebe la pesa nga bon point boy na ye kaka mama boy na ye de yo koma okenda kuna ndani na ko sukolo bilamba okenda na kuna te ya elle a raison, elle se protège. Ce qui a bandi ko ye pa na yo une fois deux fois basi banzulu kaka rapide basi la kanokipe au mona pe kozala ne moi au mona pe oye ko lemba pe tango so tiki makambu. Alors c'est bien pour une initiative comme l'anga lettre que nalina ya ba parents to officialiser makambu ya non. Merci papa pour la gentillesse. Merci. On a oublié faire entraînement de G Cookie. Comme ça, tu as un match lobby, mais merci beaucoup. Merci. Ok. Non, que non, tu gagnes. Bimise Libanda. Maman, tu gagnes bien. Malam, nous avons pas bon là. Zo vimba ne sela ki passe tem talo bai bonga okanje longi. Bon, aïe, bisa kinga na miko bado na sa jouer. Hein? Aïe, bisa kinga na sa jouer. ndeka tobeta masolo yango ndenge ezali omoni na église tuta so baosenga so malgré tobondela malgré toza baintercesseur so paster alobi ke likambo moko eza ifo kocontribue fo kocontribue sikoyo eloko nini obiso mpa tovandeli a église esila eka oyo tovandeli epe ezoyebana te tovandeli nini na selisi biso a nanga makambo nange ebele na osala ti aire oyo oyo okangakanga biso papa mba okangela biso nini bongo oyokanisi tovandela tovandeli ka makambo ya mbongo te nde makambo ya paster mbongo kolia na ndako fo topesa mbongo nga nanga na mbongo te donc tinga na ke loko na biwa paster
po tokende donc oyo kovanda na bampaka lingomba koloba ngobi mingi makambo ya bampaka lingomba toyede koluka nzambe kokasa te komoma na église bien so toza bato mobitula te camarade vanda pasteur avandisi biso ya malamu te fo kobangaka basali na nzambe nafingi kitoko te nafingi kobangaka mpe basali na nzambe benda kiti camarade bon soki balobi bapaka lingomba so toya bapaka po toumeli ane okasi ko baloba bapaka lingomba ya komela batyolaka biso toya mikolo toumeli edi toya mikolo bango baya bagene kasi eza malamu mabe eza ndenge amonina mabe te mama na comprenango te chaque fois so bano balobi likambo okotaka kaka okotaka ta likambo mabe yo apiyaka ozala abondeni okangisaka ngai bon makambo nini mabe bango balobi so balobi bapaka lingomba nde omonango bagrave mpo toza bato akala wana église so balobi yango eze nga namonango grave te mpo biso toza bato akala shalom papa nzambe apambola biso en tout cas nasepeli mingi nayebi mpe naneti bopartage bolimbisanga mpona mwa temps nazwi bino tozali na réunion na prophète nde esalike nazwa bino mwa temps na bando osala rapport ya kilte ya lelo amen nzambe apambola bino lisusu en tout cas nakozwa bino temps ebele te oyo nalingaki nasola na bino eza par rapport ya losambo nasalaki monika ndenge makomi ezoloba il n'est pas bon que l'homme soit seul nde nakobondela nzambe atalisaki nga na groupe intercession na bino ndenge bino nazomona lolenge ya kosambela na bino en tout cas eza malamu en tout cas nakosambela oyo nasambeli nzambe alakisi nga na groupe na bino intercession yango naponi sœur selon ndenge nzambe alakisi nga sœur papa yo nayebisa bino ntango tolobaka te non toyaka kobondela po nzambe asunga biso un jour yo bomona ngafu ata balobi ke no veye ata balobi yo pe nini manini bagene nakanaka na vi na nga nakoki kosala gene te nayebaka ke non lelo nzambe arépondre façon nakoma kobondela berger yo bondelaka yo nakoma kobondela yongoko continue na ndenge mabe te non calme-toi d'abord même bible ezoloba prier sans cesse wana toyebi yango eza mpona tokangolama mais en réalité ndenge nzambe alakisi nga eza sœur Clémentine botikala bien naza na na biro nayemisaki oninga biso olobi nazolebanga na bikobaka nzambe boyaka na profit na église baponi nandimaki te ondimaki te nga sœur Clémentine okondima te ntango nzambe asalaka lipambolo ya nzambe eyaka nango kabo eza ntango sikoyo ya kobonde kozongisaka matonde mpa nzambe nandimaki te nazwa libala merci Seigneur nzambe amonela olopesa o te merci Papa Gauthier, mais tout ça peut-être tout qu'il est dit. Non, on a des questions dans mon comme sous les mbini. Les années. On église à l'animte. On est dans ma tête au lit, papa. Quand vous faites quelque chose, Nzamba a se manifester. Vous mettez ça Nzamba, ça là, on plus vite que possible à la place. On va décrocher. Pour nous décrocher pourquoi? On a zandé à l'est. Nani mais souci. Depuis que maman Wenge m'a quitté, si qu'on a toujours. Ah, papa Gauthier, est-ce qu'il y a un moment pas ça moi? Si un problème moins compliqué, on a pas bien abusé. Wenge Zaona, tu connais ma femme très bien. À vous permettre de le dis, je veux bien, mais la santé de ma femme. C'est pas un problème. Toi, tu connais ma femme Wenge très bien. Et là, on est dit, ça prend la catanda comme on a dit comme vous les gâtez. N'engue quand on a zana yenning, il faut zana jojo. Là, je t'assure. C'est ça. Mais s'il y a un problème à Roloba, et cause à la typhoïde, et cause à la tout fièvre, le bichou est à la fragile, Jojo même rime pas mon c'est ça aussi. C'est normal. Papa, il n'y a pas moyen de tomber comme ça pour s'assurer que tout va bien. Non, s'il y a un problème à Robin, toi tu connais où il est. Elles sont là. Ah, tu vois? Tout ça, mon amour, on néglige tout. Ça va, maman? Ah, ma fille.
Ça va? Chérie, ça va? Oui, Ok. chérie, ça va, ça va. Comment? Fana na yo. On est peur que de mal baloba mundele aloba. Ngakuna salenga ikutoka na upanga ndeye. Yes. Sikole na mono bokoti ngande sikole ngesala. Tala pilo wana. Bako tiezo panga nini? Mabanda boké. Oh yeah. Quelle bonne nouvelle. Komela ya kosepela. Ah bon? Hello ezotungisa yo wana. Maman, isa mobali noti. Ah bon? Eza bonne nouvelle. Ndenga za wana. Azali na mokumba. Okota liboso yango na tie biso surtout na palpite wa nini simbatika sala boye. Ah bon? Vraiment. Yango to lobanga gloire à Dieu. Il faut tomber biso ndako na biso oyo bana na batangi bakepoto bato nyonso baya pa na biso bazwa koza na yebaki ebaki. Moi je savais très bien. Réussite ezaka chéri ndenge olobi ndeko lipamboli oyo soki moto akoti boye akotala maboko mibale boye makolo mibale me ntango abimaka etondi azoluka ku ndenge oyo eza bénédiction nde bénédiction omona namoni azokisela bokonzi nzambe wanga malamu nyonso asali nanga nazali na nyongo ya bolingo ya bolingo bwaye bolingo bwaye bolingo bwa seko gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est quoi? Gauthier, c'est que moi je vais vous dire ndako oyo ndenge tozana mama na bino ndenge bino fo bozala. Amen. Ok. Ah ça c'est super comme ça totiki bino. Ok. Merci maman. Dis-moi c'est ton photo. Mais non. Attends. Nous avons besoin bien papa. Oui. Oh. Edwige. Va bien. Na bien. Fanda te? Te na pressé. Na oya kumba mpona sela ya musa po abenga kopi mo bena sepende na yo kuto awa. Ah komitumisa mana osute. Ngai moko. Amano ya osamisala tongo bidi pokwa. Zana pesa mbra transport. Seme kila ngobiri singe. Sala ezanda kuna yo. Merci. tozobelela molimo mosantu sikoyo tozobelela présence na nzambe elekana kozala na kati ya ndako oyo na tous les 4 coins ya ndako kobanda na bachambre na bacuisine tina salon libanda partout na batoilette tobeleli molimo ya nzambe elekana koasiste biso yawe merci nzambe nabeleli molimo na yo na ntango oyo papa tobeleli molimo na yo na ntango oyo elekana kokita seigneur jésus yawe nabeleli présence na yo elekana koregne kobanda na bachambre na basalon Shika baba shika baba shika baba yo shika baba shika baba yo shika baba yo shika baba shika oh Dieu Seigneur je suis merci mon Dieu Yesu la ozotala kati na libota na ngai Yesu la pesa olilisa shika baba Seigneur C'est bon. Oh, amen. 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 Nalbi amen. Bovan tout seul, moi kenan tout seul. Bovan tout seul. Papa. Tout en état prière kaka. Bovan Mais tout seul. faut pas que tu me prier. Na Mais zote côté des amodina kata. Mozindo prière. Bobimite. Bozana mozindo. Na katite bobimate. Bozala kaka wana menana na pia kaka. Elo extrême ya mke kaka bo continuer na prière. Vous devez vous étonner na silikite pourquoi. Poza likambo nzambe. Likambo nzambe na kosilika nango te. Je comprends l'affaire de Dieu. Nazo lingaka na tel sabino que nyoso bozo sala oyo nanga ko bimande nazo kende. Tout c'est la parole de Dieu. Naza contre parole de Dieu. La Bible dit il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour jouer. Il y a un temps pour jeter des cailloux. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se fâcher aussi, il y a un temps pour se distraire, ainsi de suite. Il y a un temps pour prier.
Quant à vous maintenant, vous exagérez. Nengana bimate, zanda kunanga. Aujourd'hui, c'est un jour, il y a repos. Barbi férié les lots. Nanga ko bimate, le 30 juin, c'est un jour où on va nanda ko avani pena ba na ye à la palaise. Mais bien le 30 juin, vous en avez veillé de prière, vous avez veillé, vous avez continué nanda aussi. Donc, vous continuez retraite, ainsi de suite. Papa. Laisse-moi terminer d'abord. Laisse-moi terminer d'abord. Pananzambe Botosi. Je ne sais pas ce qui va y sarabino, ou va y sarabino, bozokate, ou va y sarabinote. Je ne sais pas d'où vient la faute. Moi, si faut bon sana nunda konaye avant kende na makamanzambe. Si ko bino, bobandi prière na cuisine. Basani za salité, bande la kinani bo sokolité, basani za na salité, ndaku nani bo kombité, bande bo la mukake. Vous commencez avec la prière. Mais quand Dieu descendra maintenant, à côté de la poussière, à telle cuisine de salité, à vous en aller, à vous y ajouter, à vous y salité. Et nga moko ba responsable numéro 1. Papa na ona katandaku. Papa doit savoir, papa doit avoir un programme de prière. Que papa nous aura une prière, boye, ba ninga bagoya, tout mon papa yeba. Papa yebite. Vous fabriquez des programmes à l'improviste, donc naninga na vanda lelo repos, moi vous vendez ate, ma kele na chambre zoka na makasi. Mais je suis obligé de sortir na quelque place ya kopema nazo moi kimia. Lelo na kuti bozo sambe lawa na langa laba. Que veut dire laba? Parfois ils allaient boire l'ensemble zelo. Bobine bo jonga laba. Et comme ka laba. Bilo ko zolo na prière. Tala ba msusu mo ovani na yoga o kreka nzembo. Tokende kokumisa Yesu laba kando boro shekeria. Siko biloko yo lobby o fabricant yo moko. Est-ce que kokani na maloba oli fana ba nzambe ona beberere. Papa, tu sais pas que Nzambe a ça pour Nabuso. Le lot qui osa payer ma bon, ils ont grâce à Nzambe wana. Le lot on bimro kenda musalo kenda ba voyage. Nzambe na zo battre là tout moment. Quand il bonde le biso to zo bonde là. Ya ngwana Nzambe na zo protéger papa. Papa tika biso to sela Nzambe pardon. Merci. Pardon papa. Merci Nayoki. Na kokata binote. Na baki pause. Vous en avez likolo déjà. Mais na tchebino pause. Ils ont le point. Na tchela nuana pona bo kono Nathalie Sabino, ce que vous faites parfois nzamba o sepla na ngote ngai na katimino prière mkipo Nathalie Sabino au moins yo sambela lelo mais ngana sambela il y a des années tia baba bota yo j'ai prié na bota mwana na ngaza la kitoko tu es joli maintenant mwana nanga akola tu es là ozo kola c'est pas prière nga pena salaki donc je ne laisse pas Dieu oya ndimite que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur qui a nzambe. Moi je crois. Je sais ça. Mais pour ça, la na programme. Si na nondako, si mana bokoti na prière. Papa to ça mais la terre tu na programme nandako na mona mabé. Non. Attends, vous avez gêne, vous avez veillé. Il faut que vous soulez. Vous avez soulé et comme non beaucoup soulé. Non pas non pas en retraite une semaine. Obima mo balande balé yo pona nini moi solo anini azina retraite azo sukula te bakopesa nani faute ma fille semeki na ngai nzambe akopambola bino soki ngamu nazo bokola bino na ndako naza pas l'aise mais soki nga bino bokomi di bakupo nanga ole nazala na repos je sors maintenant na quelque place à kopema maman na bino azali. Je la laisse maintenant. Ngana bimina kenanga ngana kepa mususu. Siko makasi na kepa mususu. Na ke kulukali repos ngana kulukano pa nani. Nani na uzwa repos. Na usala ni na repos wana. Bomote ke parfois na pengui na sali kama mabena libanda peut-être pour na bino de bo tindikinga. Est-ce que nzamba opambola bino? Point d'interrogation. Ndako za salité, vous priez maintenant ndako ya cette occuper le monde. Et so mopaya yao. Vous voyez. Je sors, je vous laisse la maison. Vous devez vous prier. Continuez. Je connaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Surtout cela. Attends son biboro. Et comme là, il y a des ya ça va? Pour le transport? Eh, tika ko? Budi tande soza bisela boy. Tika na. Kene no ndako.
zelanga na so sona mobali na so na silisi na obenga après na lati to bimi to ke pa Joyce kasi ne biso ke to kende zela kasi nzo kangati Bonjour. Bonjour, bof. Nini? Sobino mutabeng sino na 10h. Tukomi 12h bozo kende te bovai na bino. Tufanjwa bien mtoto abareta basoso na mbani na potoki. Viens dans la chambre là. Na bizela na ina bino. Donc ba mamsu bovande la raison na mon université. Tongo boye osisi pe na musala te loko moko te oloke ne place fozo mbongo oyo ova na mutu moko boye ti na suka ta $10 pa mape bino na moté ils ont sens te pila na tongo bosomi déjà masanga pona yebike uti na poche de terre loko te non mais ça mon côté avec au senga de transport na ne au transport petite sœur na kindoki yo comment c'est le transport mais pourquoi comment c'est le transport pala na rolo ba mape pamba tellement boni busoba boy ko bino ko musaka bato mutala twa chemise ya nzela bolo wa yanza usu ya ngwe bola tele jipe ba nzela na bima na okuta o ba okana est-ce que c'est beau ouais nini est-ce que on va retirer la marche chemise na lobi na loba na so na bimi libana na kuti mbali na ko mwana na sa bosa no kiboke za mongo na boni busoba boy ko mutu mo mako panda wana pale bino ndako azo ya pelo kwa mutu akotika ta $5 pa mbezo ke za peke pa chemise ya yanza o on dit que tu as 100 francs de poche on dit que tu es au pesa biso yo kana na bisawa yo si jona rani ani mbongo age finga lechi yepa dépendre ra place nga pena dépendre ndenge yo ngana dépendre chio ya dépendre pas Jojo yo zema kamisto lo bina website te zo transport de pourquoi vous avez un transport yo zelo mi fille yo kana yebisa yo mi fille maman na ngai na kufi Kende prière te. Na kende te. Pourquoi? Nako busa musala te ndako zaki poussière basani santé vraiment chérie. Vous n'êtes pas obligé à roya ka osala musala. Na sina biso liboso to luka premièrement le royaume d'ici. Et ça oya mukilité. Faut toza na le sambo ndeko sala ke to koma na point auto zoluka. Na yo ki chérie. OK, ça va. Ça va. Bon. On dit que to kende ko sala bon de la bandimie. Mais tu pèses, hein? Mais, pardon? Mets-toi d'abord. Pandata aoko. Tu pèses, hein? Chérie. Télémanon. Pandanam. Oh, au nom de Jésus. Oh, Seigneur, my God. Qu'est-ce que ça t'a bouillé? Non. Tchana nous bouille. Pandana nous bien. Ça va bouiller. Bouiller, qu'est-ce que c'est ça problème? Tchana nous quitte ça loko. Toi, sur le cas bouillé, mais toi, solo là, nous quitte ça loko. Le bouiller, si ça n'a maloba. Si ça n'a mal, parce que le color mal à l'aise. C'est ça. Vous avez mobali nanga libala chérie. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas de makasi. Na boité. Mais ça na yebi so boya na lingi yo. Je ne refuse pas. Tous la Tanzambé. Tanzambé. C'est pas ça. Mais on a besoin de ma chérie. Hein? Vous savez Tanzambé. Tu es dans la chambre de so. Non. D'accord. Il y a une seule caméra. Je t'aime. Mon amour bébé nanga, il y a comme makasi. Non. Yakana. Yakache. Yakaku bébé. Roger Wani. Tu côté? So une relation na biso continue. En tout cas na boiti. Makambo zo lukato sala. C'est pas biblique. Kende ndako. Amona bando ya tala ko yaka su awati. Na sali nini? Esa mosi na yo. Eh papa. Même clé na nga ndako zongisela ngai. Na ndenga bien. Na ndenga mabe. Pourquoi na makamna osala ngo ozubsanga na peso. Et bisho banda osam sala ndako. Pona nini? Nga mwasi na ko sala. Toyokana. Ko banda eloko ya su awati. Roger ça nini? Na bando ya talo na ndako. Si tu as besoin de quelque chose, yo kana nous te qu'est-ce yo kana nous te boka yo ça ka so so betinga saka bolingo ka bolingo na le biso ko lex na
papulo bene bambata. Eza bolingo kaka eselo. Que cherchez-vous? Un contact? Une adresse? Cherchez-vous des renseignements sur une société en RDC? Ne cherchez plus, trouvez. Pageclair.com, le répertoire d'entreprises le plus puissant de la RDC et le partenaire qualifié pour tous les acteurs économiques ambitieux. Pageclair.com offre un pack complet de services pour seulement $50 le mois, comprenant un mini site web, une campagne SMS mailing, une campagne d'e-mailing, un espace de publicité sur un site visité par 80 000 personnes par mois, bilingue, facile, rapide, complet. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.pageclair.com/fac. 081 999 11 22. 081 999 11 22. À mon sujet, tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia. Nanu, oh, etikali mikolo yo bima kende te. Ozela nani yango? Kasi ozela to kende te. Na mizela libanda. Upa bongi ne kodi mti. Asomote ni groupe na ngaya bane kodi. Ah, ya to zela prophète. Yo bi azambe. Na fongo di se ngam mo to. Yo za zo prophète. Kande na yebisaki bino. Eloko te. Maman nangaye, ya ona mona keta na jeune fille était na paroisse à. Ah c'est mon oncle. Pourquoi beaucoup vendre musala nzambe? Bible lobi ne touchez pas mais pourquoi beaucoup vendre bo lobi musala? C'est asa bolingo na ngai. Bongo no est-ce que Bible lobi bongo? Ngazo expliquer bino ba camarade na ngana bike asa pio. Kasi yo comment ipona ndeni? Izalaka te oza ser. Bible ezoloba so boza ki fiancé jamais beaucoup na pona avant abala. Balobi azaka bongo. So ko Bible ezoloba yo. Asa proposer na bongo. Omoni nga c'est Clémentine. E rataka te. Nga soki na simimu e ratete. Jamais kozala bongo. Bible ezoloba ke bana na nzambe so bakomi na point bakozela ti mutu abali na jour des noces na nuit des noces yo koma bazoloba na bolingo. Makamini na ngozoloba nani yo lopel. Yo so mona mutala biloko ameka supute. Po aikende koma kuna mkolango kuna libale bebe. Mama ke yo yaka ngando. Na liaka te. Siko omeka supu na onde. So ina lambi funa mekisa mutu. Mama, c'est pour cela mna bazo yemba ke mutu azoluka mokili. Akutia kuna kati ya église. Aza bolingo na ngai. Ataza bolingo nzambe akopesa eloko mabete. Na tala bambule ebele yo nyoko mina église. Est-ce que vous imaginez kopesa nzambe confiance? Est-ce que vous avez rôle ya intercesseur na kati ya église? Intercesseur aza base ya église aza comme monteur. So bomoni mutu aza na problème. Bo fuka mi boyebi si nzambe za bapesa. Ya bongo ata yo mona âge wana. Pourquoi bo comme sujet de mon cœur? Ngamo mbebi si mama kambango. Siko yo ngopisa ko so kwa. Pardon, aso si obongo yo zo mbongo na bosa naki. Naoya. Yonde maloba Mama kopa na mama ndoko. Banda bo banda ki débat.
kaka papa tozotala kaka biso mpe toza tosambelaka église moko soki pope boyebisaka mpe biso te na nini lisu mpona évangéliste roger asali nini mama ogangi oboninga mobiboma pamba biso jésus fo eteba mama ka ndenge omoni mobali nyonso wana kanaki molai na ye wana naki bogar na ye wana nzambe asunginga mampata na mibomaki pamba ndeko na ngai omoni olinga komiboma pamba ser na ngai olinga okutana likama moko moni nzambe épargne yo kowelelaka te na vie mama mama tala kaka ebi mamonoko wana kisongisongi moko foto ke kofaire fie place bavandi omona mpe eza ya lokuta nga foto luka tokende kotuna toyeba soki eza esolo mamonoko boni koloba likambo outi koyebisa biso nini te yotanga te mponga na kokana nga kobomba likambo te mamonoko ti aye kuna azoexplike biso likambo ya sœur Clémentine na ya frère nani frère Roger ke ndenge frère Roger eza likambo obomba te eske biso tata ngune na kati ya église oteka makambo botika na ba désordre eza problème fana na yo eza problème te bayeba ke église baba yeba ke nini naloba nini ah musala nzambe tikanga na fana musala ngamu na lobi yango ngai Clémentine nde na lobi yango sœur Clémentine boete biso toza basala nzambe baza différent na basala ba fille bongo soki mutu aza na ye pio si j'étais eza bongo ngamu na lobi paza mobali oyo ya ngai aza mobali na ngai oyebi ntina mobali nakopartage na bino péché te nga nakopartage na bino masumu wana te atika ngasa Clémentine erataka te nini yango eza bongo loba nano lati azotelemela ngai abasa Clémentine osali mabe osambusa komba mosala na nzambe nasambusi te na lobi konga sa Clémentine erataka te jojo namonaki yo dentele na yaki nini nango changement boye mama nzambe apamboli ambo asuka pamboli nani loba kaka mama nana mokumba yesu nalola zwa lokumu na nyonso mobali nazosala nzambe akopimela bino eloko wana te eloko liboso na mariage ezaka nde oyo lipamboli ya mwana nzambe azwa lokumu mama oyo azoprofetize mpona libota na nga na bana na nga na mosala directeur na biso aprofetizaki econcrétise chèque oyo ekanga mai na banke mbongo ebimi nzambe na nga nzambe akotika bino te mama loba na mpasi marraine maputa na nga nde eno mama maputa c'est sûr ça tongi yango peut-être bimi ntango oyeba kokoya nango le Nathalie ka moi selon ça l'émission na RTNC mama le Nathalie ka ngabi oh loboko capi de la mode libaye vandi yango ngana kanga mina ngana ye le bana mabaye na ngani kelinga ye so atongelo elamba nzela na so keli wa tuna na tongelo na tongelo eza ka bongo mama tout ça bande ko la biso bongo na o eza passe square mabaye bande ko la so congolais ndeko na osala eloko kitoko bo tchaye maboko akoma musika lokwa ba couturier mine na monde mais ngana kanga mina ya mama ye so atongelo bino pa gote kasi papa za na lakisaki ambiance na linge chèque te maman lakisaki ambiance na bombaki eloko te na lakisaki ambiance na linge chèque te yango kande nakangelaki yo liboke nao mawenge oyo ndo lati posaka na longo lango lati na o relax tango za ndako lati lo boleka mpepe mama kitoko nakufi na ngai ye mwasi alongwa boye akoma ndenge nini mama mama pardon oh non simplement osatiki loboko ya mokolo oyo nde yango olobelaki mpa na yo donc nasombika même liputa même modèle kaka ndenge olobaki yango moni na dentelle rouge mpe kaka na foneli ebongo na convention na yo ngala osala
tu as la chaussure à rouge, na sac à rouge. Merci, maman. Maman, quand on a tombé la chaussure à bleu, qui est épée. Eh, ta bleu pas pour la. Maman, si quoi, on a besoin. On sait, on est toujours salinga, on sait la chapeau. Oui, mais surtout au salade. Mais tout justement, on qui t'aime dans moi, tu as le chapeau. Maman, c'est fait. En tout cas, on méritait ma vision de l'époque. ndeko na ngai bosunga bana mboka ya ya mama soki binote oyo olataka ya bapaya bana mboka bango bazosala mosala yango loko tozolobaka wa mama nga mosu nakoma na tele no nde nazokama nga me mo mosu ya tele kitoko boza na modernisation modèle wana mama po ni bata mboka bazalaka boye mama pesa nga na numéro na yo bien na pena koma ezala tala dalo oyo yo sala ezali 099 99 16 112 voilà t'as la mukula kagi 099 99 16 112 maman mais ma pe batunyo sur l'église ba to ça maman tika yaya oui que église na psezo tombola na makasi ma sœur peut-être la kaka comme dimanche oh liputa oh liba maman oh robe oh nini ni so bazo na télé oh yango wana evandi machada déjà ngala komo tika binote na eka pona convention ba mama wana ya bango bazate ka ngai nalokende kotia na église mosusu wana nabaki nazwa ngomba mona lata oyo ableu mbala moke omoza déjà bilamba na maputa ozwaki déjà maputa nasi nazwaki mama nayebi bon nzambe nalola pambola bino ça va maman que malamu on te mona ka dimanche papa ça papa gote mama na lekaki pesa pe mbali la mbote mama nzamba pambola bino pambola pe ok malamu ok Moi, la biso mbongo wana na banque leki na sala na ngoma yebi sala ma yebi ngana ko sasu ba mouvement ko bima wana te na comme na ba responsabilité belé na église ba responsabilité leki ngaleki na ngai de yo bunda ndezo ke point non wana au somba wax ngana église na biso na odefisa ngoma ma seul biso somba wana valait à $10 kana ko defisa ngota na $12 ça la bien et ya mindondo et l'autre somba kuna na $10 ko tsona $12 poigne bon ça moins c'est bon suko au moins les to ça commence les to bandi na commerce et ça il faut que tu nyo surtout na carte bon dans ta billet na carte na zo ta transport na zo ta fret na ole ko ya ko lien na ngai makamio tout et ça na carte wana faut zo sambo to ko so mona tam so to so na monya on a $10 biso to tshangwa na 20 to 25 te 20 25 te ya pardon ya bindondo ngana mona nzambe na ko sabi loko na ko sumuka bongo te mama leki na ngai et l'autre somme na $10 nyo so to faut tshangwa na boso ezali ke no to na maison to fungo système sous maison nde to ça na idée ke no le bloc wana été kama après to zui maison bloc comme kota e ba zande to ba futa maison to ba futa mai mais to revoir quand même to revoir leki na ngai attends moi to le bata mo ba 13 $15 yo so moni lem suke non yo okokango te peut-être lem susu yo za mwana nzambo yebisika ngamoko na yo teka ngamoko ebimi ya ngai ngamoko na ye na koti na ebinde ndi to sala commerce basala ngo bongo te pe commerce ya voyage e bo lelo tango yo bandi neti ya Brazza otie bongo bole to koma makama ba Dubai ba Chine ezandeni to bozo ile ngo wana soko matsa ba prix no ngai te wana na yo moko ebinde yo sala ngapo bina ngata bénéfice moke monani c'est suffisant biso za bana to bato ebi nzambe futo teka biloko par rapport de nzamba peseli biso ngana kota na kuna tenga na zoke na ngai ngana wela nanu kasi okota na ngate anga kuti na ngate so ngai ke bongisa bilo na nga mikimiki na tongo lobi na ngatongo fona kindi siko fona sa moi misa mikimiki ngana pour na koti bona ke pe maka moke 16h30 na question intercession pe makapezo kapere ti mama likamanza be koloba ko pe matem tazo pesa mbongo na pesa banda commerce na zo yango wapi mais eza problème te mais faut ti fa na zo kosa ngale kinanga zambe de mta opesa bien bindo ngako ko sa na boité mais faut za la pe na moi repos yoko ya olamuki na tongo kei oyebo na sesa okebonda kunao te ndako ngana ki para bien bongo nono musale ni sente yo mo simina na usabi sala ndako te pesa ba ka mbote usali bongo te yebisa nona benga ngai benga ngai sava na website pesa pesa meki masasi mbote bien. La table est prête. J'ai tout fini. Que la table soit prête ou pas prête. Toi, tu es ma femme? Non, papa. Pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Tikatoliana Nbakwanga avec mon fils. Bongo.
Oui, bah, on a sim. Allez, Mais mets-toi. papa, pourquoi? Pétia, donne d'abord. Donne. Non. Tu vas quoi? Papa, pourquoi Kwanga, papa? Kwanga? Mais Pétia, il faut permettre que papa kenda kosoma Kwanga libanda. Et bon, on a dit papa qui ressemble à Kwanga libanda. Papa nga na mwana mwasi mama akoza to koza te na kosala nyonso kuna mais papa Kwanga na sardine vraiment hein. Merci. Donne-moi l'assiette là. Non, laisse-le faire, laisse-le. Papa, je vais Non, toi, tu fais ta quoi? Tu fais ta quoi? Yo pour dire vanda wana. To kabla sarini moko. Vanda wana. To dire moko. Ah, poussière aussi, sarine en poussière. Papa Ozoka. Yo. Ouais, bien boula ninga na fonga sardine. Oh. Les piments yana? Les piments. Vous dites, hein? Vous dites, vous dites, vous dites, vous dites, vous dites, vous dites, Papa, ça a fait. Ça va bien tati. Donc, allez. Chacun, moi je prends un morceau. Vous avez 2. En attendant. Ça va chérie? On va manger, oui ça va. Mon bébé ça va? Ça va bien. Donne l'eau, on se lave les mains. Maman beaucoup, on mange ça comme ça. Celle-ci. Vous avez mon maillot le plus à mon mais bilo quand tu banane tika qui belle Hein? J'ai déjà tout fini, papa a bien kolia te olia moté. Ah bébé. Où est kolia pour nini comme bali nangai? Hein? Où est kolia pour nini? Tu as raison. Aujourd'hui tozoli à temer, oyo moni tozoli à sardine, tozoli à kwanga. C'est parce que le cola nyonso est comme une église. Retraite, veillée, campagne nyonso est comme une église. Je préfère n'abandolia sardine à kwanga avec mon fils. Si toi tu écoute-moi Mindondo, si tu ne veux plus travailler au lieu que l'amba le sous-souté, ndako menabo pousse ndako de côté et comme ça église. Je préfère son amonique nakoki nanga na die kwanga je le fais. Ce qui nakoki te, je sors na que nous tabac comme les amis les font, comme les amis les font. Tikatolandaba ami wana parce que na ndako na moni, j'ai besoin d'être à côté de ma femme. Na butu na la zala na mwasi nanga en cas de ngungi to sala beauté, ma femme n'est pas là. Retraite une semaine, on a prolongé encore 2 jours. Non, pasteur ba yebise ke mulimo yebise bakisa encore 3 jours pour kakatoko que ça. Pasteur ba akome ko bakisa mulimo zo yebise bakisa. Mulimo yebaki te ke banda kala on fallait ça la retraite il y a 2 mois mbala moko. Non et comme il y a bosana 1 mois à cause elenge koti ba bakisi 2 mois ainsi de non. Voilà, avec des choses comme ça, je ne dis pas que je suis contre Dieu. Je ne suis pas contre Dieu. Mais le rôle de la perturbation et continue la famille maintenant, continue avec... Et là, on a une musique. Au Senga Kinganzela, c'était pour 2 jours. On a Senga Kinganzela. Papa, comme ça, c'est les qui. Hein? Ni comme ça que les choses sont les cas, les cas, il y a le long à mon avis, que papa n'a rien à rendez-vous natide. N'a pas que pour la pibisere bon au Kende, Brazzaville, que son bablo au thé. Avant na kutana na kendaki de prophète ngala balai ko zonga na ngai prophète Gauthier ndebsinga maman nzamba la kisinga danger na foyer na yo nzamba zo la kisamba colonne de feu moko zo kitana dans na bien un oyo na moni sur kamba ko salate malam na mi bonza ka on dans zo ki mo atakula na prophète Roger na bandeko na ngali sanga kuna to bonde la intercession. Merci. Vous en avez raison. Prophète vous posez le prophète parce que bien bah si on la moi sur la c'est oyo prophète. Et si les Macabonniens sont comme un prophète, tu sais, Mikoloyo, ce prophète Aïbsio, il y a quelqu'un ici, à un mot de bas ventre, je vais te macasser. Combien de bas sur bas ventre, ils sont à ma casse. Bah, c'est belle. Mais ça, les Kamababouas qui sont en terrain, ceux qui va bimer, combien? Et belle. C'est là, maman. Nayebi, il y a quelqu'un ici, bazozo na musalate, nzamba oyebi kombe, ba chômeur ba zebe, ba kobimate côté de ma. Mais déjà ba prophète ba tombaka na makambo oyo. Et loko ezali nango capital ya batu nyonso ya boaki. Yo nzamba lo beninga. Mobali nango bo sali o prophète sali pona libota na biso papa. Prophète atatola ki mbongo bonga na musale zongi ndenge nini papa na ngai.
donc ti lelo ozodima prophète Gauthier te papa na nga dima ye mosala nzambe makasi soki ye te biso tokovivre awa tozoboya te toyebi ke mikolo oyo bamama nyonso eza baprophète ka baprophète ne baorégné baévangéliste basuna ntina te bapaster badocteur basuna ntina baprophète kaka paster nyonso akomi kaka mpo abénéficie bato ebele komi kaka prophétie papa te bango bazalaka na communication directe avec le Seigneur bango baprophète wana nzambe apesa bango donc wana po eza likabo ya nzambe bapesa yango motu nyonso te mais s'il y a une déstabilité moko esekoti eza mpona nini parce que bino ezaka prophète alobi même si on te dit tozalaki na $500 awa prophète alobi ya quelqu'un wana bwaki yango dans le vide quelqu'un yo yokozwa $300 tu as pris ça on meni yango prophète alobi mais nzambe alobaka prophétie ezali je sais ça mais il y a des gens comme pasteur Fidèle Sango. Quelqu'un qui te dit ayebiso na muto bokutanaki na ina kombo na ye ngana vivre biloko na Côte d'Ivoire ngana vivre makambo ya visa il y a des gens on va le voir mais tu vas tellement pas comme belé na kini na Kinshasa ba prophète là trop vous exagérez parfois tika na que nous taba yana to on mange maman que les taba na bande ezate to que ne golia wana yo que n'est pas prophète non yo que pas prophète vous êtes prophète non que na yo mobali na ngai après tout pour monsieur comment ça discussion devant biso vraiment tu as fini ajoute ça encore Nyoso salira utabo mwana Mami Yawe Tina bozali sinayo Ezali bora kopu nakobeta mutu simbi yani mutu simbi je suis en loin de l'éternel oyi mutu simbi nakobeta mutu te petit oyi mutu simbi yo tu as osé toucher un serviteur de Dieu c'est quoi ça mais nono obeli mutu nakobeta mutu te nono nayebi te mais namoni ke bozokosa bato ya alleluya amen nayebi te nono naza na posa kosimbola nzoto te nono ngai nazosenga ozoboya nazosenga yo ozoboya opesa nga nazosenga nasupporte nono nakomokima même baentraînement nazoluka yo mais oyebisaka ke prophète na bino attends jeune homme maintenant qu'est-ce qui c'est un problème nazali notaire nayoitala sor na biso auti Canada mais ailleurs une fois nazali na problème fana nzambe na pesa prophétie ala problème na nzambe ya moboto nazali babekufi mais boezahôtel tala bakomi nini eza hôtel mais soki moto auti voyage na Canada ailleurs olala hôtel te petit qu'est-ce qui ne va pas na biso petit nakobeta yo kolima te zelanga bino kanisa so moto akongosambela tika na olala sapetolo nakobeta petolo bino kanisa so moto akosambela ausuna kasi tika na yo okondima te petit Salah. Mama nakoboni bino. Tuweka poto pesa bino ka mbote. Oh, mbote ani. Yo no wewe ndo papa tata mbote. Loba mtela kia. OK, ça va mama nako. C'est le coup na bino. Pour mes até, de tout yakala stofana tout seul. Na ipsa bon. Badaka na luba yango. Tika kolela non kuzo na nzela bandaka tika kolela ozo sanga so même si na nzela yo petit akotenga ma okutela ngaboye oyebela ngaboye ça va pas na baisa le côté na wale pelo mo côté vanda kasi vanda nazoloba esili loba ya quoi ça va pas maintenant loba oui maman noko maman Clémentine maman Lati nakasi likambo nga na yeli awa eza likambo moko eza mutuya pena makasi
na ndenge ndeko afokusenga na loba mpona nde kobomba yango lika motema zobomba yango osalaka dike il faut bimisa yango mpo accéléré vitesse. c'est bon ndenge kaka ndeko na biso lisanga lobi esanga lobi nazwaki révélation mo nzambe apesaki ngai na butu ya le mardi passé nazomoma mpona loba balobi oyo nzambe a révélé fosala nini il faut oloba yango mpe oloba yango kobombela motu te même si eka ya mabe faut koloba ndeti ngai frère na bino frère Jaguar nazoloba eloko moko mpona révélation na ngai nzambe apesaki nga likambo etali mwasi oyo nzambe atalisi ngai na butu ya mardi passé mpona loba yango vision na ngai oyo nazwaki yango wana mpona ser lati lopele yango moni ke non eza mpona bolingo nga na ye tina ndenge frère esanga Jaguar kata nani kata ya ser nani ya ngalati mpona nini boomona bato so baovanda na église sike moto akomi na suka te Jaguar ngai vraiment nga nakolinga yo ata na ndoto nga nakobala yo mpona nini bino bomona so moto afandi na église sike asuki obi aza etula moko bakepesa mobali lokwa yo te malopele yongani te yekuta faye na ye nzambe moto asali commission abi lamuka Jaguar lamuka c'est la révélation de Dieu abeteli ndenge na encourage na biso omoni ngai nzambe jamais akopesa moto eloko moto alinga te nzambe apesa nzambe aza juste jamais kotinanga mobali lokwa Jaguar jamais nakozala mobali lokwa yo jamais lati ezele kokosilika te ngapa ande nzambe akepesa ngai eloko ya boye yo mpo ozwa eloko ya bien jamais nzambe akopesa ngai eloko jamais keyebisa nao pase yo bala ye yo totuli makasi bala ye babenga na motu bengi te pembeni losololi mais c'est que la akobenga ngai eloko te après tout papa malembe soki eza révélation ya nzambe bayaka na malembe bayaka na matata te papa nanga eloko nzambe arevele yo okokoya na ndenge ya kimia na kati na biso na bamama tosololi nde tokoyeba ndenge tokosa mais yo oyaki na ndenge moko ezalaka te falo oyepa bamama biso bamama toyeba ndenge tokovanisa ngai nakoki koya jamais ya ndenge ya mabe naye ya ndenge ya malamu tovandi na nayebi tokobanga frais esanga nde ayebisinga no bota courage loba eloko te nalandi ye nani ezalaka te papa komoni ntango nani évangéliste ayaki yendengela nde moko ya mbango faya nde moko ya nini ya malembe ti mpe na fandi ya mama moko vision na yo so yaka moko eyeketi na tongoli yango na tongoli na moni elembo na yale nzambe alakisi nga mpe ngalo mpe na ndeni moni yango bino bakoma osaka na bato na église oyo papa biso toya kala na église oyo tozobondela nzambe alakisaka biso te kaka bino ka lobi boye na église bokoma ozala bato baprofesseur buzoba yoyebi teke bino boyaka okuta biso na église oyo sikoyo bokoma osakana na bato nyonso nzambe azolakisa biso kala nyonso tozala na église nzambe alakisa biso te bandeko nzambe na biso azali le temps les bien-aimés, le temps est proche. Les bien-aimés, la fin est proche. Bandeko nangai, ngonga ngo komi koya. Jésus revient bientôt. Nzamba lobi, kaka lelo koya. Cherchez le royaume des cieux. Lukali zibe sika obato bakikomela. Mon frère, ce n'est pas ce que je n'ai. Le but chercher premièrement le royaume des cieux. Au moins, tu as dit que ma sœur, tu as interprété bien. Évangéliste, tu as déjà interprété. Évangéliste, nalobaka na ngai yango na interprétaka yango makasi. Mais ba gros mot ozotsa wana évangéliste, na kokango te. Falo ebisanga avant que non ba gros mot te to ke na ba momo ko za facile o ikoko facilité yo o interpréter bien. Soko ebisanga ba mot o ya pété wana na koyeba na ngo facilement. S'il vous plaît, évangéliste, tout cela non muteli. S'il vous plaît, évangéliste.
omoni moto oyo interprétera déjà parole de Dieu. Il faut la moto aza mur katina liloba. Frère oyo so bozeli wapi maram oyo zo loba yango to zo loba. Et en plus toza na bala. Po bazwa biso banani. Ma sœur non. Oloba ke tozui non? Bo pesi na église? Nani a pesi yoyi. Évangélisation bo sala ka boy. Mais si c'est comme ça évangéliste, na place to mamba moins sérieux, na ba moins sérieuse. C'est meto kata na to zonga sur église pour boye vraiment. Bato ba moins déjà to bando teya. Bato bazadi ba tche déjà écoute ne ba ba yoka to katika boye et ça la bien. Même église on ba rejoindre na valeur. Bato ba tche écoute na interprétation buzoba to continuer. Aso interpréter ma bête to obligé to kata to zonga église. C'est comme ça on rentre à l'église. Mais oui. Mon frère, ya to ke boye. Le prophète Tiki Nabiso. Toti Kate même Rambosa les a dit. Prophète. Comment on est on est prophète. Gros mot. Il n'y a que toi, Béléo, Yahweh. Papa Gauthier, tu fais quoi? On a la mouille dans mon lit, mon salade. Oh! Ah bon? Monument de la femme. Maman peut faire ma paix, ma. Ah bon? On a eu bon. On a une surprise. Oui, ça a plaisir pour organiser signe à l'issous. Quand j'étais jeune. Donc, cantine à maï. Ça, du banon. Papa Moni, elle me dit que moi, c'est quand il faut ça. Mais na bolingo zali mo complémentarité. Des fois on fait plaisir pour on peut savoir on peut pas paiement. Il travaille beaucoup. On le matin à oyo, on le côté à car na ba cher. Mais sur le plan pratique peut tout ça. Moi il travaille beaucoup. La nuit, pendant la journée, il faut pas payer maka. C'est très important. Mon ngai. Quand on a la moukaki, même avant-hier, on a eu une initiative mon ami. Aujourd'hui moi-même je vais faire tout ici. Donc quand on a tali la vie, maman là on a servi pour la sipanda et les bosso. Animakati un jour, on va na ça là. Même ça maman, biso poto bali ya umu to dossier d'esprit. Papa, quand on sala ki to sala. Papa, upesa nga moko na sala weza misala nga moko. Papa na tali biloko na sima kuna buzate, kuna territoire. Papa. Mamodala. O eza musala na biso libali. Tozo bakisa na mayele par rapport ndenge to sana mabala. Donc ils ont la haute ce que tika to sara no to sisa comme ça. Papa, ils aiment ça nga papa bo manga avante papa pardon. Mamodala. Tozo comprendre. Eza musala na yo. Mais autre to sala o eza complémentarité ne balobaka tozo bakisa na ba idée. Ça c'est pas ton problème. Papa biso ana c'est misala eza biso batisa de yo ka maman odala. Kende ko sala melati, joa kitunga, kende ko sala oui. Oui, si vous dites ça. Olongwe musala te, biso to lobito sala musala. Melati na calmement. Biso to aussi ça awa. Tant to aussi ça yo kende wenze o sala musala na yo. OK? Na zana tout papa musala nga ko ete ba. C'est quoi? Maman odala kende. Maman odala autorisation kende biso to Sombali pour Melati. Papa ta vino mo bino mi bale wa sala. Esa musala na tangi sala na papa papa musala nga bo ete na hoteli ça. Compliqué ba za utu ko ide o lo sepe là. O za utu ko lela. On a qui parle juste la scène sur une vingtaine ah ouais ça n'est pas bon tant tu vas là so yo kuti papa moi mukola sala musala ndako yo papa yuma bafondela ye wale za yibo c'est ça donc allez zaka pona bobo non nous allons changer donc de côté tellement moi pour pas on a changé Maya ça faut changer c'est la victoire c'est ta vie Voilà, on va dire que nous avons un musala. Vous donnez c'est quoi tu plais comme ça c'est quoi? Ben non, on a un musala patron ma gamia sont à la salle ya pas ça. Qui? Les pas tous les en train de se faire quoi? Les que tu faisais. Ah yo on a dit ça ni ben on a un musala. Patron je bi la ma gamia c'est pas on va comme ça. Bismillah. Isha.
Tu sais quoi, je t'avais dit, les bateaux sont très méchants. Tu négliges le travail. Atika Moussala, Akina Tambola Tambola partout. natali bango kuna na nsima nzete wana kuna na nsima bafandela baza te ngapi mba misusu baza boye naye kokuta boye bango mibali bazosala bisalonga nasalakabelanga. Tu sais quoi? Tu es disqualifié pour du bon. Oh là, je te dis, tu es disqualifié. Les patrons sont trop méchants. Tu es disqualifié. Je te dis, vous, tu es disqualifié. Tu sais quoi? Tu es à l'école, c'est monsieur. Moi, c'est bon, c'est. C'est une bonne idée. Ah bon. Enfin, autoriser quand même. Oui, eza ba autorité, moni église amso eza église ezaka ya communauté. C'est-à-dire à partir ya poto place ba dirigeant bazali, nde ba monaki ke prophète Gauthier akoli. Donc ba permettre ye à luka place soki ako ko émerger ko évoluer na ndenge na ye. Donc à continuer. Ah, juste pour la prophétie, non? Non, ils ont bandé sous forme d'intercession. Ah oui. Maintenant, intercession, il faut tous un espace moko où il faut bien et permettre de évoluer bien. En attendant, il y a une salle où il y a une salle, mais il y a une place moko où il travailler calmement. C'est pourquoi tout le monde qui fait tout senga na bateau, tout pesa déjà confiance en l'église, c'est pas n'importe qui qui aborder na makamba boy. Frère Roger, bien la misala nzambe ngana sakana nango te parce que je suis en train de voir ce que Dieu fait dans ma vie. C'est ça. Na libota nanga, na famille nanga, na famille mobile nanga donc déjà boza déjà na ngana ondima ofuta charge à place au bino boko joie pour l'intercession. Amen, maman. Il y a un prophète Gauthier Aloba qui sort au banda bandena mais pas maman Mindondo. Amen. Maman, eza quoi forme il y a ba cellule. Non, expliquez nga maintenant comprendre qu'il y a bien tes frères. Je montre que moi expliquer bien. Oui, maman. Non, ben 20 personnes, non? Le banda canet intercession et comme cellule et comme église à Mounen. Maman, mbongo mbobimisana po ba ko louer place. Ngala Monica ka osula na papa basala na bango cellule na lipongo espace eza munene. Cellule eza na kaka eza ku bien makasi. Te pas Roger. Eh maman, vous avez peine raison hein. Papa, Naïbi Mobile n'a très bien que les cabatueux sont qui. Eh, na sali soki 20 ans de mariage donc je les connais très bien. Oui maman, oui bien. Papa na bino ko maman. Frère, je voulais na se plaindre en l'église té. Na ina moi arrêter pour ko banga. Papa na ndi ma cellule d'intercession. Bino mi balé ku na non eza guerre. Ali ma cellule dans le pang na. Maman convainc que kaka sola ni kana butu aime tout moi papa ko ndima na. Mais ngala ndi bina ngala se porter garant reçoit charge ya frère na bodu ka place. So comme près vous savez na financer na pesi mbongo. Faut koza kondima. Frère Roger te comme mukolo toza na kondima. Kondima? Oui. Kondima ndaka masasi. Mwana, olingana bo malibala nga pour bino. Na ndibi ko sala nzaba Roger. Je prends en charge mo luka place. So place mo na bo sala nga sin na obimisa mbongo. Na ki mobile nga beba ba sala nzambe nga bango so ba yebi position papa na bino. Oui, c'est pourtant maman Rosa a raison. Donc papa za moi matata. De préférence à repérer celui son bon tolu place musus ou il pas en kimia. Si ko kondima o bote ya biso siko to changwa parce que ngai na nzambo nga na bondelaka. Na nza kondima em mama soka so na papa eko ko sima. Pourquoi pas to ko Roger na personne transport Holanda ete yo yebi. Yo amusala nzambo ba Bible kutolo ba mo sa dibala bo musala na ndaku na yo. Kendo dali boma. Mama ngosala. Mais non, non, il y a sens. C'est mais pourquoi ma voisin m'a fouillé? Mais non, 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 Pexayo. Essaye de consommer. Oh, Pexayo, t'es pas la boy, il a l'ingité, la boy, il a mais non, pourquoi tu es là? Non, traité, moi, ben, la bamba. Mais non, non, comme même pour être au karaté. Et toi, au karaté, non, non. Au boss, ma condition, il a ça. On a payé ça au boss. Non, quand tu vas yoka. Mais attends, Yomoko. Au monde. Non, nous autres, ça reste sonné quand le pompe. On est là, Sony, pour la yébissa, on bosse à ni. Nous autres, ça reste sonné. Non, il y a qui sont sonné pour l'ingénieur Sony. Eric, au bout de ma console, un peu ça. Eh, Kenzo, n'a moi, n'a jamais tam sozo bosana, sambela, comme maman comme na loyengete. Mais pourquoi tu es un boy? Non, traitons de la lingi. Non, au bout de la moi, n'a zambela, sambela, Kenzo. Mais où ça, moi, n'a jamais moi, n'a satana. Mais non, non, non. Bolingoza, bon côté. Bolingozani. Et en plus, au boss, n'a tata, la pique dans les secondes, ma tatou haute. Mais non, non, yo kangai. Non, yo profiter pour un tatouage. Ok.
mais loko art osali na sepeli na ngata moke eza eloko otimisate bato baremarke olingaki tokóma na niveau oyo mpo na loba na malembe oyo kati obengelenga nini lobeli okobengelenga kokendanga ndenge ozokendanga bongo te après tout naza jeune garçon lokola nga na ndimi na bala yo totonga foye na biso tobota bana mais yokendanga mpe mawa oh mais non yo ozwa lettre na oya te sikoyo na miso ya bato nabengi na pembeni ya kozwa lettre c'est tout nakota kuna te yelanga lettre a mais nasepe te na art osali eza nini mais oza na posa libala non oza na posa libala te ezalaka te naza zoba te siko ngofungola mokomo ngofungola nayeba so otie combien na kati mais non natindeli yo te natindeli baparent eza mpo na nga na otala nayeba so otie ah bon eza pasi na comportement na oyo eza combien mais ofungoli yango compte eza $100 mais kokende nanga bongo te nayebi so nono bongo toyokana na yo te osepeli te mais pourquoi tokende osengaki enveloppe apesa enveloppe ata bizu te non yeba 15 heures eza vrai chéri oto compliqué nga pourquoi epesi eloko ozwa eloko tona bolingo yakipaka te motu nyonso kotonga na moto abataka mbunda kotonga na profete kotonga na profete alongwa mbwa banzanza ne bozala nanga boye ti bobetanga kare mpo monanga nazala eloko te singa azalaka ata na motuka ata na moto ata na velo pamba nde botelemi ya professeur selma déjà oyesanga mobali na ngai oyesanga mobali na ngai eloko eloko ezalaka te ata cimetiere mpo manasomba te bobetanga kare nalongola bino mpo bampaka bozela nkuna nga te nelengi na nga te memaseko mibale makambo so olobaka mpenza opesa bato kanda obinga songisongi mo makambo se eropele azosala yo ozomona yango bien akoma okende na ndako na ye epa frère Roger bakomi makango ese eza bien naloba te boni boye naloba te songisongi mpona tuwa moninga nose mpona yo olingaka oloba te neti yo mpenza frère autina soki zambi aye na église po même 3 jours amoni yo déjà okange munameme frère wana kaka frère moko abimi na ye abimi mpe atiaka okata esenga mama na otieka te mpo namona pena mama na ngai elengi na ye eza te mpo na nga guni eza te mpo na ngai bokoyiba nzambe akopamela bino kutu solution njama ka usota pinjoli ozonga nelonga ba jeune garçon na yo mapata pende ezalaka na mema pa mbai na ngai e komi okenda kuna na absence na okenda kwa mbai na ngai kamari mabe ko zona raison tala ngako ba jala bo sala bo pakula ngai te omoni ngalo kwa mo eza makasi boye na liku zoba te na pe juda mo bala ngwa bala yo bala kuti na kati église oyoki na so ka sabino naza boye bolinga te nakobonga tino otikalaka boye naboyinga bonga poso na bonge wale emanga mosu na kombo nango esanga talaki boye totonga na biso selanga bimisa secret kowengana te lobi otongeli sere 10 pinede nana sili te yo mpe mokolo wana otongaki meko te otongela bango te bokosamba
nakobwaka bibe tokosimbana na libala bapesela mbongo oyebinga bien na amanu akochange nga te oyeko te babunda kaka akoluka mibali mama rikosaka na ngai te mama nakosima na bilamba Simba yango oyo beta beta Simba bobangani. Seigneur, fais avec moi de grandes choses, afin que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia! Sala ya koka mwa